Matubona elongo na ba autorité militaire pe ba autorité mosusu ba kopesa hommage à suka na ba mapasa oyo batiki biso toko rappelle bino ke ebembe wuti kinzamfwete Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Krachou. Di bomona ki lolengeni to laksi bino matanga mapasa oyo batumbaki na Congo central to bandi banda na Congo central to yepe matanga gouvernement indimi que corps ebimakuna ndenge zaki bosenga ya ba mapasa ndenge basengaki ndenge pezalaki bosenga ya ba parents que corps ya bakunda yango awa parce que bazali bato ya Congo central te. wana ezala gouverneur atu batupuana nde moto auti na lipaso ya liboso akoya mpe kopesa dernier hommage na lipaso mosusu. Le gouverneur atu matubona elongo na ba autorité militaire pe ba autorité mosusu bakopesa hommage à suka na ba mapasa oyo batiki biso toko rappelle bino ke ebembe wuti kinzamfwete eko kende bongo na Kisasa. Voilà. Nani?
Jambe nyingine kuna matanja wa Kongo Central tuanze kijila. Ya pesa kwa gouvernement provincial. Merci. Mwamoji mwamoji benza. Mwamoji mwamoji benza. Namusana mwamoji mwamoji benza. Namoji mwamoji benza. Namoji mwamoji benza. Jimbe na tuanze kijila mwamoji. Mwamoji mwamoji benza jimbe na tuanze kijila. Mwamoji mwamoji bana abo munomo. Ojifika jabana bet bana bana bisalo bya kumika no munomo. Kwini kaba kana shinga yali bwankayo. Njisanga kwajifika jabika talo bya bana banyi. Mijimi ya njini jisanga jabo. Mimi yabo. Mimi kana bisalo munomo. Kwini kaba ngi bana 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 abo. Kwini kaba ona mifika munomo. Nangegesho balukayo. Chimwe ibe chikho. Jisa kijila. Chingamba ne kayibo mu chikonde. Sanyupale. Chimwe bwana mukwane. Bakuja bwana wanyo. Ujubaze bana njembele lusanzi ngambani mujimweze mujimwewu wabana banyi nimutugayewo nimukishongo kuloba nimfije mukuluwa mujulu njingambani mbulu wanyi mati waji kanu lajito jinu bikila njigele lusanzi nijijikola mujimweze chintu echi nimutangila abo mbolu bunji ngamba fije mukulu wanyi chani chintu chibo chakunwambila njingamba babalwewo njimbi ngambila mbula mataji wa Kongo Central wabantu bajiba kwa chiwogo balo mujoyi wanu mujitoga ja Kinshasa babukulombulelani munombo tubechino mushobaba shela bana banyi wachana mushimba yeto chintu jibeji muna mataji lara meji bakutamaje mibiji abana banyi barba mbatu bambula mataji kama fobanyi kabijito mbalonga mbalonga kalasa mujimo wabamizise tujine misamu yabo tujine mfana yabo bakwene chintu chika chimwe njinga kulelango mibiji abana banyi ngayi mono yesa kijambula mataji kajibo justice wao jingambani bantu abo babukulombulila mutoka jaki onge kishimo jamu kishanse misase sigala mama kokoni watu babuto mama abo nejije akuna yeye unyamaza ukashimiye bwane unyamaza ukashimiye unyamaza ukashimiye yo kabanga mbuye mema kipa mwenu tatu mema kuna musina mema kipa mwenu pamunilele mbuyi wanyi kabanga wanyi mema musanga nenu ndimusanga nenu kikwala zangi kumpesha papa sanya kwakwachira papa samujimu bijimo makunya biji nibisatu nane betu wanyi na shobula shikana nyilusanya mwene kabanga kinambane mwabuji lufunetu munoji wachanza nujibakalenga kabe yakudufanyira kabe yakudodamesha nashabya mama mwenu mema mwamanya munyinyi wenu kanushiye nemu bana banye badi batazele besho baby nemu bene mutumba nemu shire yenu nentatu yenu ndingambani kanu laje kujiwa kulawo mema mama mwenu mwene kabanga nwashika yani bachinyi nongo
de l'homme boachi. Then the Baba Shadow, la Mambo, the Gabana, la Mambo, the Bagabana. Then the Lobo, I know. When the Gabana, Shadow sitting, I would have been Bana Bete, Bana Yabe, Bana Bani, Bana Betuan, that's a delight. That's a delight, Bana Beto. That's a delight, Bana Beto. That's a delight, Sandu, the way you want to get the shade. That's a delight. Yo. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Khashou. Tozalaki na matanga depuis tongo. Tomonaki ndenge ni association ba mapasa ba sanganaki pona okende kozoba ndeko na bango na au revoir Kinshasa na Mitendi pe tokena bango tina cimetière awa siko tozongi na famille moniki tozali butu bezo comprendre ba état tozana yango na za devant ba mapasa yango to sur le mwa mukie to e banani ndenge ni ba obsèque yango elekani kasi tozana ngambo ya eloboko langa ya droite ya gauche pardon na za ba mapasa ya basi bako se présenter sikoyo et puis ngambo nanga ya mobali et loboko nanga ya droite baza ba mapasa ya mibali baza ebele mais tozi quand même mwanda mboto swana bango to e ba matangeli kindeni bande kuna nanga basi mbote na bino bandoi mbote ndoi kombo nani kombo nanga Bijumbui ndoi kombo nani Anita Kabanga Bijumbui Anita Kabanga ndoi ko to kombo nani kombo nanga Jonathan Chamala Junior Chamala. Alors merci beaucoup pendant des bons dimi pendant tout solana bino hein tout to eba vraiment dossier à matanga to banon na basi non so banda non na basi mama Bijou yebisa biso ndenge nini matango eleki parce que liwa bandi na biso ki vraiment pasi matanga kasi yé quand même ndeza ibo singela bino tchema kelele na ba télévision bo lobby to moni bo bengi ba ministre bo bengi ba tunyo so bo benga ki bo tamboli pe pai et puis lelo quand même coré pour remercier quand même le gouvernement. La bisous. Oui, donc cause à ingraté. Il faut te remercier vraiment na geste au basali marqué biso makasi bayoki au moins makele li toche bango makele na biso kolela ya famille et puis ba mapasa ya on est toujours remercier premièrement gouvernement ndenge bandimi te ba corps wana ya quelque soit état et comme kinango te remercier bango d'abord pour la geste wana mais à ce qui concerne matanga déroulement les kinango bon na kimia malgré tout et là qui vraiment souhait na biso te que et les kambala moko inaperçu boé parce que bazu biso à pied levé on pensait que ko tata na morgue lobby to bongisa activité on est les camé le quoi et l'équipe m'a demandé regret am que tous en mutema un peu wana alors de Juanita bonga bongisa ndenge ni parce que boyeba déjà ki non ko le ko basi bandima ke goya fallait bongisa mama déjà ndeni bolo ba ki no fallait bongisa bazu bino à pied levé oui tozolo bazu biso à pied levé pour toza eza association munene toze belé au monyoza na okaka nombre moko mukie ba ebele ba yebite ke bembe komi to kundi vu que gouvernement ndimi ko yela biso bibembe na biso mais ma pasa mso bazala kité
bayokaki ke koya mais babriske biso tozwi nouvelle ke koya na bapoko alobi na butu tobongami na ntongo ebele baye te nde regret toza nango mpo tonga torendre bango mpenza hommage mapasa toleli baoyo ya biso mpo tozalaki na bango na association fa bamérite mpenza hommage moko ya bien mpo bazalaki baoyo ya biso eza te ke mapasa toyoki mpo kaka ke bakufi tozalaki na bango association moko yango nde tobandaki toza na regret makasi mpo ebele bafaki to accompagner bango ata na dernier de maire na bango lokola ke eleki mbala moko mais to remercier gouvernement na kondima na kodéterrer bango komemela biso bibembe ekutaki ebele mais loko bandimi koyela biso quand même to remercier gouvernement na biso en tout cas coup de chapeau nde tozosepelaka mpo tokundi bango nano avec honneur toyebi ke tombe ezali tokokokende korendre bango hommage bamapasa mosusu baye tokokokende na tombe na bango to rendre bango hommage tomema mwa gerbe de fleur na biso mpona kohonore liwa na bango. Bandoi na ngai ya mibali bolingai bobongama ndenge nini parce que bonauki bandeko ya basi balobi boye mokie fallait boya ebele mais boye bai quand même ke koya pourquoi on ne pas s'organiser déjà à l'avance pour que ba brisker bino tende bokolo ba brisker bino non ya koloba vraiment mingi na place wana ezate de un nazo remercier gouvernement nde amemeli biso ebembe na biso tokundi ya bango quand même mais honneur au biso tolinga to rendre bango ndenge balobaka dernière honneur nde tosali te parce que tolinga to organiser eloko moko boye ya bato bazoya peut-être baleki après attendre moi 1 heure 2 heures bayembi ko-organiser ta messe pour na bango et ça limité on doit comprendre oui que gouvernement ça boye pe matanga wana pas ko condamner pe place wana te oui gouvernement est boye qui on l'en disconvient pas tout à comment na ni joie kufa qui de récemment na procès à Vital Kamerhe tout le monde président Kendaki ba exposer corps na nini na palais de la justice est-ce que elongola ki lo moboy elongola ki te mais ba combattant ba kufa ki récemment ba exposer corps na bango na permanence est-ce que muto dérange ki te biso pe to linga to exposer corps na bango to chi bango wana 2 heures 1 heure 2 heures est-ce que vous avez montré que ezali que po bantu basi bakufa ki pe bakundai bango ba boya ki ke ko vendre lisusu est-ce que ça pour na yango te peut-être mais il fallait qu'il calme azana torté l'état azana torté to pesi bango torté et loko to lobi to zana regret parce que to rendre bango dernier hommage te ndenge sengeli bakokaki ko chape na mort zawana to bimisi yango toke tokundi tala air tokundi 18h38 Natala qui montre 18h38 nde corps ya cercueil ya mususu bakoti yango na tombe vous comprenez 18h38 est-ce que ba air wana bakondaka bato na nyango ko en plus biska toke musika makasi ezaki na nzela bandundu to l'équipe pena ba cimetière nyonso oui to l'équipe na ba cimetière nyonso bato bayebi to keti na suka to kundi bango wana mais quand même toujours luka moyen ni to ko s'organiser kaka ndenge to yebi déjà jusqu'à bazali to koki okende ko sala moi messe to consort soit prière moko boye to yena ba gerbe de fleurs na biso to chewana to yata na ndako awa to yembi to che moi podium to sali moi ba geste moko boy nde loko to zoluka to sala nde oyo to linge to sala mais to ko sala ngo kaka. Merci beaucoup papa Ndoyi maloba suka peut congolais retenir nini et puis le test tout ninga so bon merci beaucoup pour na nyonso gouvernement na biso isali. Merci aussi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na
Correcteur News TV alingi pe soutenir les jumeaux forts du Congo. En tout cas ba numéro ezali nzambe na biso asima mitema na bino. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.